Bandeko na nga mbote lisusu naye ko continuer video opokuna ekati briske donc tokome na biso pe kana suka me ekataki pe donc yango na moni ke na ko sukisa ngo boye te nazotiela bino video oyo po bomona ndenge ndeko oyo alobi place tosuki wana eza video oyo tokomi biso na suka me nazosisa nka po etikala bongo te yango topesa prophète mission message oyo pa message voilà bonjour peuple congolais je suis Melchior congolais Bonzi Mangaï s'il vous plaît on est 4 heures maintenant na bimaki na butu prophète abimi singaï na butu comme surprise peuple congolais na kuti prophète na mai ya miss Congo notre président regarde-moi très bien peuple congolais écoutez-moi très bien message ya prophète Simon Kimbangu est là message ya notre prophète Simon Kimbangu est là prophète a dit ils sont bloqués là où ils sont bakoko ya Congo ils sont tous bloqués là où ils sont dans le monde spirituel. Car, prophète Asengi, Bopesa, Bango, ba munition, Babunda. Prophète Asengi, Bopesa, Bango, ba munition. Car, Makila ya Congo et comité na kiti, ya Bokondi, Nazambe. Mais, Bango, ils sont bloqués. Bakoki, Kosala et l'autre côté, car, secret Yangoyo. Nakati ya parlement prophète a dit opesa bango ba munition c'est-à-dire opesa bango ba munition pas intervenir car ils sont bloqués dans le monde spirituel ba monaka nyonso mais ils sont bloqués opesa bango ba munition on est 3 heures et là on est 4 heures je parle la vérité est là prophète a dit pour supprimer langue française na kati ya Sénat et na Parlement car pouvoir ya Congo est vendu na Sénat et na Parlement pour supprimer langue étrangère na Parlement et Sénat beaucoup pesa bango ba munition beaucoup mona nyonso et ko changer na Congo ba ko respecter biso makasi regardez Rwanda tango ba comprendre était mboka na bango ezali faible à cause il y a langue étrangère bah supprimant langue étrangère na parlement bah longo la langue étrangère na parlement Rwanda a comment na Kenya Rwanda na parle donc langue étrangère interdit na parlement langue étrangère interdit na parlement même na Sénat nous sommes à Kenya Rwanda peuple congolais je viens de réveiller maintenant on est 4 heures j'ai sorti pour faire cette vidéo dirigeant prophète a dit parlez dirigeant pour payer sa prophète bah Coco bah munition car ils sont bloqués car pouvoir et vendre place oyo pouvoir et vendre bah le bacanala étranger peuple congolais parlez la Lingala, Kiswahili, Kikongo, dans notre langue, place où le pouvoir est vendu, place où il parle, place où il Sénat. Prophète a dit, ils sont limités, ils sont bloqués à cause de cela. Langue étrangère, langue oyo, est promis notre pays. Mais langue wana, place où le pouvoir, il y a notre pays, et ça les regardez Chine. Russie. Ils parlaient toujours dans leur langue. Regardez, ils sont très puissants. Peuple congolais, Boyo Kangaï Congo est changé. C'est la vérité est là. Je suis médium, homme de nuit. Je viens de voir notre prophète Kimbangu plein de larmes. Topé sa prophète par munition.
ceux qui ont supprimé langue étrangère dans le Sénat et n'a parlé pas. Prophète a dit ma munition, à cause de ma munition, il y a grave. Il est prêt pour réagir, peuple congolais, notre président. Message Oyo partagé massivement. Message Oyo et qu'on libérer notre pays. Message Oyo et qu'on libérer notre pays. Parce qu'on respecte Bissot partout. Je suis homme de loi. Je suis un médecin. Peuple, Oyo Kangai, s'il vous plaît, je parle toujours la vérité. Supprimer langue étrangère. Et humiliation. Langue Oyo et pommer notre pays. Langue Oyo et détruire notre pays. Langue Oyo et pommer Bakoko. Même langue Oyo et pommer Bakoko. Supprimer langue étrangère. La Sénat parle. Président Oyo pouvoir et vendu. Topé sa prophète. Munition, message Oyo pas. Message Oyo partagez massivement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici c'est Médium congolais. On est 4 là. J'ai réveillé d'urgence. Le prophète a dit, il est limité, il est bloqué, il voit tout, mais il est bloqué. Pour essayer par munition, il faut qu'on change de langue étrangère. Il faut qu'on ait la langue étrangère dans le Parlement. Libanda, oui. Place nous oui, mais place où le pouvoir évadé. Interdit, c'est erreur grave. C'est erreur grave. Ici c'est Médium. Jetez-le. Au revoir. Ciao. Peuple congolais. Dona si binomo boyoki ndenge papa na biso tikoloba abiaza Medium. Medium eza mutu oyo amonaka bato bakufa. Wamonaka bango donc toyebi biso nyonso nga eloko intéressé nga message oyo ya pesi eza réel message wana bandeko na nga nayebisi bino na video oyo numéro 1 oyo neza numéro 2 donc oyo otali wana te tala na wana simoya otala o comprendre makambo oyo toloba awa donc na parlement na biso bandeko na nga soki langue ya français elongwe wana te na parlement na Sénat donc esika ba décision ya makambo mboka ezwamaka esika pouvoir efandi ya makambo nyonso ya mboka soki français elongwe wana te eza pasi po Congo na biso ebonga eza pasi po Congo na biso ezala ekende liboso eza pasi po tolonga na makambo nyonso oyo ezoyela biso na Congo bandeko na nga. Pourquoi na yeko comprendre que message oyo eza ya solo message oyo eza ya solo po nga moko nzamba lobaki na longoli yo français na munoko pona tondisa o na nguya donc na parlement na biso ya Congo na Sénat na biso ya Congo soki français kaka elongwe ba député na biso batondisama na nguya bakoma mayele makasi bakozwa ba révélation bakoma puissance spirituellement pe physiquement po bakomi siko koloba balangi na bango o aza muluba azoloba na baluba mais na kati ya parlement lokola bikolo nyonso ekozalana bakoba langi o mutu nyonso alobaka eza lingala o bakoloba wana bango nyonso po bazala munoko moko po bayokana ozomona do yangwana yango nazoyebisa bino ke eza na nguya donc l'air yo obungisi lingala na yo obungisi kikongo no to obungisi swahili no obungisi ni yeba ke mayele na yo ekomi limité mayele no ekomi limité puissance na yo ekomi limité puissance na yo ekomi limité ozomona donc nyonso wana eza pona nini langue wana oyo zoloba elongoli puissance na ona langue elongoli puissance na pona langue oyo zoloba bandeko langue oyo tolobaka ezaka na nguya ezaka na puissance
surtout na prière. Donc yango no moni ke ndeko oyo azwi message oyo ayebisi biso po lere esika bafandi bato ebele bazozwa badécision. Présence ya Nzambe fo ezala wana, présence ya Saint-Esprit fo ezala wana po eza mamba mboka. Nzambe atalaka makambo etali mboka bandeko na totanga yango na Bible. Nzambe atalaka makambo etali mboka tala yango yango moni arevelaka biso na makambo mboka. Doletili ke tolongoli balangue wana ya bapaya français tolongoli yango na Congo te eza pasi ata po badepute na biso baza mayele. Moka makambo bando raisonner kaka ezaka makambo ekosunga nango te. Tosala boye tozongisa boye ke ezala na sensi te. Po mayele ekutaka pa Nzambe. Mayele ekutaka pa Nzambe Nzambe mtoto mayele. Ndeni ba invention ekosalama na Congo. Na ba français te bandeko nanga. Na langa ba paya te o bato bakosala ba invention na Congo wana non. Na ba langa ba français te po inspiration fo kota kati na mutu fo ya kati na mutu. Inspiration so ikoya le mutu azotambola sembo pa azobondela. Azotondisa mananguya nde Nzamba bandi kotalisa biloko wana. Nesi no papa dida bande kokosambe na lingala te. Kote ya na lingala pe banda kokoka te. Mais lera yo amoni makambo oyo akoma na lingale et puis eza loko ilingala ba kikongo ba jilu ba sweli eza na kati na biso volonté na yo moko kaka. Onga na kokako kosambela na français te pourquoi? Okoli pe na Congo. So bana o babotami oui babotami c'est normal. Na komisa nous comme sous na jeune wa 7 jours. Na jeune wa 7 jours to sala na bino. Ndeko moto zala na ye aza ayaka awa na ba age ba 200 talaka. Aza lokwa ka bano babotami Ye lingala ko eza donc abandi kutu lingala penza kaka ndenge akutani nanga bu. Azabe muntu o aza na likabo makasi ya Nzambe. Mambo belinga na monaka yepe bandeko yepa monaka ngo. Yango moni abenga kanga mama deli makambo yo monaka ngape na mona ona lingna za pembe na yo. Azasko français kaka. Mais là ayoki message ya lingala akomi ko forcer ko bonde na lingala azo sala donc ezo yaye ondima te na biso moto okamwa. Na biso moto okamwa na éviter mo ba nini ba modération mosusu ekota na YouTube eza yebo yoka moi kokoso na lingala mais ça va quand même. Ils ko féliciter. Azo akambaka adijaka prière na lingala. Zomo malgré ba mom sous ce qui makaye azo ngalo bekimi ye azo bunda na kaka. Poni volonté ezali. Et puis ndamba talisa ke makambo su makasi. So tondisa mananguya. Ndeko na jeune 7 jours akambaka prière moko bolera nga banda siko kotanga ba psaume asignanenga na otanga ngo na français banda oleka na ligne pe asignanenga na tanga na français ngabi problème te wana tanga ne Bible ba psaume to tanga kaya nga tanga na français na jeune 7 jours nga tanga na français bande konanga le temps ka to fuka miona kaka to sisko bonde apo to tanga siko ba psaume ye le temps zo bongsa Bible en français na mona bazui Bible na téléphone na pesa ki po atia ba prière na mikwa lata ki na nzoto baye ko pesa ngonga na mona supe ange supe ba longoli yango baye ko pesa ngonga puna susumki ba mona singenga bi pesa na comprendre que Nzamba lingi te atia prière wana na ligne na français ya atanga ba psaume na français Nzamba boyi yango bandeko nanga. Nzamba boyaki ndema mona zuka na isita na moni vision moko bazui mais Bible na téléphone na miko ba ina ko pesa nga donc ba tisko ngande na tanga nde na lingala polo kola ye alinga ko tanga na français na komisiko ko sala effort il faut banda pe ko tanga na lingala zomo mko na tangi seki na lingala tangi ne pe bien zomo
donc makambo eza maseki te bon mona olo kwa maseki ke ah mama de na lingana français ta lingana français te boy te eza bongo te eza bongo te langi babotama nango te langi bayekola yango tokoma koloba ba anglais toyebaka nkutu te mais toyekola yango mpe tokomi koloba yango mais soki nazoyebisa bino boye mpo toza na besoin kongo na biso ekende liboso toza mpe na posa biso moko totondisama na nguya biso moko totondisama na nguya soki olingi omona miracle ya nzambe tasambela na langi na yo sambela na monoko na yo otondisama na nguya na bitumba makasi wana toza na besoin ya kosambela na monoko na yo yango nayaki kosalela bino video oyo mpona explike bino makambo oyo langue eza nécessaire surtout na prière moto akoso te surtout na prière langue eza très nécessaire soza bitumba makasi sambela na chiluba omoni ndeko oyo nayebisi bino na Angleterre oyo koko wana mondele bakutanaki na ye na bisi ayebisi eke loba na langi ni mama na bande koloba na yo sikoyo bamama misusu yo deja mama soki mama na ye abanda koloba ne na français ye alinga koloba peut-être mama anga abanda koloba na français alinga koloba koko na yo abanda koloba na mama no monoko ni yo na français bongo koko ya koko na bino tuna mama na bino tuna koko ya koko na bino abanda koloba na koko na yo oyaka kokuta kaka na koko mo abanda koloba na koko na bino na lingala to na chiluba biso na kishazela tokola baluba bazaki vraiment kolakisa bana na bon chiluba lelo ezaka su te eza soni ezaka susu te surtout mingi na Kishasa ne koma nga bana bandeko na Kishasa omo ozosola na français nde na loba na bango abi yo bino ba français mo euti bino ti batanga école te bango abi nzambe nanga me natanga kala na osepela natanga na osepi bana boluba français kitoko eboyeboy lelo na Kishasa surtout biso tokoli na biso na njili peneza akira bamapango lupango na balobaka français bazalaki na bango na lupango wana baloba na bango ka français banana papa bango na mama bango baloba na bango na français bazalaki na bango me ya moko biso mana njili tozalaki trop lingala me lelo eza bongo te français eza maneva monguna bandeko na oyebisa bino eza moneva monguna mpo balongola biso mayele makambo tozokende nango le tozozonga kongo wana langue ekolongwa nzambe ye moko alongola biso yango tokoka su koloba bafrançais te tolobaka wana tokoka nsu te nga na moni yango ya naza témoin vivante nayebi te so ezaka nga moko na mokili nzambe alongoli français nayebi nanga te nayebi te so ezaka nga moko nzambe azolongola français na monoko na nga nayebi te malobaki na nga nazolongola balangi ya bapaya na minoko ya bana na nga azolongola ngo nzambe alobaki bongo azolongola balangi ya bapaya na minoko ya bana na ye don nandimi te kezaka nga moko nandimi te donc bato bazali oyo nzambe azolongola balangi wana toza na bana mosusu toza na bango tobondelaka na bango mwana mokie ayebi ne kutu lingala te banda oyoka mpe lingala te mais osanti vraiment ke mwana akomoloba lingala alobi kutu mwana 13 ans alobi kutu abi soki azosola na professeur na ye na ekole azobosana azoba na professeur na lingala mwana professeur abimi ozoloba na nga langi ni mwana susumuki akomoloba lingala mpo mama na ye mama na bango akotisi lingala na ndako mama bango akotisi lingala na ndako akomoloba na bana lingala yo ndeko oyo ozolanda nga banda koloba na bana lingala banda koloba bango lingala eza trop tard te ekosunga mpo bana baza mayele ekosunga makambo ebele spirituellement ekosunga ngale nzambe alobeli na bongo epreuve ya liboso oyo namona ndenge alobeli na ngai na bitumba na oyo ya makasi au nom de Jésus kosimba te epreuve ya liboso namona na betela bino oyo bazwaki esprit na nga bamemanga na mai
basigani baobendanga na mai na oyo au nom de Jésus na okota na mai te na okende ka au nom de Jésus na okota na mai te na oke au nom baona ekokanisa nga bien nzambe babai na nga fo na kombo na Yesu na bitumba makasi au nom de Jésus esimba te le na bika na kombo na Yesu ebimi na kombo na Yesu masia o tata Simon Mbango asalelaki pu na telemi mbala moko zomona na telema mbala moko zomona kombo au nom de Jésus esimba na omena babitumba ya mike yango ezolakisaka nguya yango ezolakisaka mpo oloba na molimo au nom de Jésus to na kombo na Yesu fo oza na puissance moko boye edomine puissance ya bitumba oyo eza nango na moma wana po il faut edomine yango zomona il faut edomine yango tokende mpo tosukisa nazotangela bino bolumbisi mpo tosukisa nazotiela bino profesi ya papa Simon Kimbangu na profesi ya papa Simon Kimbangu bandeko na nga toza na maloba moko na kati ya profesi wana wa papa Simon Kimbangu yango na profesi ya papa Simon Kimbangu place moko balobi boye bolimbisi na luki on na lingala onge na monyo te na lingala na monyo na lingala te na Google na luka to comme ndepesi na luka na lingala ezaka te ezaka na Kikongo na Kikongo Kikongo kokoso na Kikongo ezali nango na Google na Kikongo ezali mais na lingala nde ezate donc na zonka na français apona tangela bino parti kaka o balobeli makambo ya langue donc papa Simon Kimbangu ayeba makambo alobaki déjà balobi boye na parti o balobi boye la génération du Congo perdra tout donc génération ya Congo baotobungisa nyonso perdra tout elle sera embrouillée elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux. Vous êtes là? Principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Bozo comprendre ndenga lobi a papa Simon Kimbangu mutalobaki na biso. Abi yango nazo kote ya bino bo doki to bosa na balangi na bino. Donc to bosa na biso ba principe nyonso ya bukoko na biso ya bakoko na biso ndenge utela ndenge ezaleli makambo balangi to bosa nango. To bosa na balangi maternelle na biso. Ozomona yango lobi alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Lelo o to négligeango to négligeango ba langue maternelle na to négligea et puis to ignora yango to boya yango na mutema moko bandeko nanga. To bika ndeni buto taka ba pays o ba comme ko se libérer na ba européen bazo longola ba mo ba langue wana bazo comprendre OK makambo na biso nde ba congolais faki to comprendre on liboso. Faut tout comprendre que nous sommes tous ba yaya ba congolais tous ba yaya ya bikolo wana mususu na muni continuer awa bolimbisi na test mo za bien te alobi boye nako mononte OK tous les enseignements à vos enfants donc il faut alobi boye faut les enseigner vous en avez son nene pona mona bien. OK. Faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car
donc aliyebisi biso abi il faut tolakisa yango bana na biso na bakoko na biso, il faut tolakisa bango langi wana yango yo papa Simon Ngbo moto alobaki yango ye moto alobaki yango tolakisa bango langi, car viendra un temps où les langues des blancs seront oubliées. Doto bosa nango balangi ya mindele ezanata moto bosa nango. Ozo comprendre? Donc ezo ya kala mingi te bandeko nanga. Nzamba bileto ozo ngakonga ko longola ngone minoko na biso. A longola ngo ye moko. Po biso tellement to lingyo ezaka ifo longola biso na puissance na ye. Alobi, Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Alliance de communication, alliance de communication, abike Nzambe apesa, Nzambe tata apesa ba nation na ba nation doki mboka na mboka batu pepe na pepe langi na bango pona ko communiquer. Donc Nzambe apesa batu na batu langi na bango pona ko communiquer. Prière eza communication entre biso na Nzambe. Prière eza communication entre biso na Nzambe. Batu msubo olobaki message onga noto l'excella bino o medium wana moni o bakoko na biso boyebo bakoko na biso o bakufa na bonzambe bazali bayaka kosunga biso bango bayali bazali na bomoi bakufa me baza na bomoi o bakufa na bonzambe muto akufa kati na bonzambe ezaka nango liwate balongwaka na nzoto physique boy ya lobi ke baza bloqué bazokoka kosunga biso te po langi ya bapaya muto elobama na parlement langa bapaya ezolobama na sénat. Donc problème nde toza nango yango wana pe lisusu ozomona yango wana pe lisusu Nzambe asunga biso. Donc yango kana ngaki na partager na bino Nzambe amona moko na moko surtout pour na ba prière, surtout pour na prière bandeko nanga bondelaka na langue maternelle na yo ngaso na yebaki Kikongo tala mkomzu Nzambe ayembisanga ba denzembo ya Kikongo na yemba kitoko na molimo na molimo na yoko yemba kitoko même mkomsusu alobaka na nga oloba na nga na Kikongo Nzambe na Kikongo na yoka ina ngate na okate ba mwa na nga foye kola Kikongo bandi koloba na lingala la Nzambe aloba na minonyo saloba pe na français alobaka pe na français ndenge azana lobaka ayebi ke yo yebi langi ya noko koyoka aloba na nga pe na français mais ye moka lingi ke ngai na lobaka mingi lingala na yekola Kikongo donc c'est ça na oka ndenge expliquer bino eza vraiment makambo moko po mutu moko a comprendre yango ekozala pasi mais eza makambo eza spirituel c'est normal ezala donc Nzambe asunga biso Nzambe azana moko na moko nasali video oyo ezwi 28 minutes donc bota numéro 1 pour bolanda oyo pour vous comprendre makambo na lobi ya langue bandeko na nga na bondeli bino na bolingo Nzambe so yebi Chiluba moso ozobonda soza bituma makasi kota na Chiluba na yoka témoignage moko bakimbangise balobaka papa Diangenda bamemelaka ye so pe bembe bolimbisi comme tardif c'est que pongi voilà papa Diangenda bamemelaka ye ebembe moko boye na bosa so pe ezaki accident so pe ni bamemeli ebembe ya mwana nde abandi kosambela na français eloko te asambi na français eloko te nde akesambela na lingala eloko te mwana kufa kaka abondeli na lingala azobenga papa Simuki Mbangu na lingala eloko te lera abengi kaka na Kikongo pa papa Simuki Mbangu
à réagir, à agir mwana alamuki. Ozomona mwana lamuki la rabe na Kikongo po papa Diangenda ebe français kitoko ebe pe lingala bien. Ozomona ebe français kitoko ebe pe lingala na Kikongo. Mais langue na ependeza ki Kikongo po ye bango omoni biso bato ba langue na biso eza lingala so zolo ba français na ebimanga na son moko na tonalité moko lingala. Nga na Angleterre so na olo ba français ozolo ba français olo ba anglais là ozolo ba anglais muto tuno you speak French you speak French mo nga na bien ayoke mo na anglais na nga façon na olo bela anglais na olo bango ndiye muto olo ba français ndenge moko tozalaka ozomona papa simoki papa Diangenda nde na comprendre mama mwili fo ya banda olo bane na Kikongo mama mwili anda olo bana ba na Kikongo je kwa na asir o oyoka na tonalité na yata so azolo balingala o comprend que muto aloba Kikongo o comprend que muto azalangi neza Kikongo de la belle na Kikongo kaka pam mona lamuki donc asi papa Diangenda donc en tout cas na mona pe papa simoki mbanki anga na vidéo mokwana azo sambela pe na Kikongo e mwa koti ngale mwa koti Kongo mwa koti ngale mwa koti Kongo wow elenge biso ba opeto osala ka effort nzamba osunga biso ndeka tobike langi ba kuyekola komba bi ipare so ba yekola Kikongo eza facile po eza na kati na biso Kikongo eza kati na biso ozomona do biso ba o avant tozonga bato wana mususu wana tozaka na mokili oputo yalaka toki tozongi toke tozala salaka bon do tozaki na biso kolobaka Kikongo toyebe na biso balangi mususu te ozomona nzamba mona moko na moko nzamba mona biso yango kaka mataki ngai pe na partager yango lelo na bandeko nyonso bolandanga bolimbisi bandeko bolimbisi repousseni makasi fatigue yango ezosalanga boye bolimbisi vraiment makasi eza normal te nga meosala video na bayaka boye mbala liboso na asira mbala liboso nzamba mona bino tokutani susu na video mosusu yango wana elo na ye naloba na bandeko yango na insistaka bosomba pe babible ya lingala eza bien makasi kosomba bible ya lingala surtout mpona kotangela bapsaume ya kozobondela na témoignage ya ndeko moboye mwana azalaki na bitumba makasi mwana jeune garçon azali na bitumba makasi abi mwana ayebi lingala te leka na yebisaki lekiseboni lingala boye mwana na akome kosambela so asambeli kaka na français mama na abi na koseka te abi akomi kaka so azobonda azali tellement na bitumba mwana mwa mbala jeune garçon mama na abi mama Deline mwana akomi kaka so azobondela na français moyoka kaka na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu doki azobondela bongo Dieu aide-moi s'il te plaît na kombo na Yesu mais Dieu aide-moi na kombo na Yesu doki nzamba azo comprendre mwana alinga loba nini ozomona mona na azwa lobiko nzamba kangola mbangu po mwana azobonza na français mais na kombo na Yesu po mwana bitumbele kaka komai na suka ya ba 16 ans komai na suka ayebi lingala te mama na komosambela na lingala na lobine il faut sambela na lingala mama na komosambela na lingala ba osambela atuni mama pourquoi osambela na lingala habite babi lingala eza na puissance par rapport na français toza bitumba makasi to bondela boy nde mwana pe akomi mwa bonda na lingala te ma bonda kana français ma olobaka na kombo na Yesu nzamba salaki miracle nzambe azwa lokumu mpona ngo faut kolakisa bana balangue français oyo ozobetela tolo lelo lobi ozala na musute so oza mwana nzambe ozala na musute na ba témoignage ya bato mosusu batina ba audio mama de nzambe alobi na nga français te lingala nzambe alobi na nga lingala nzambe alobi na nga nazaza nango wana nazaza nango lomwa nzambe mona bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko na moko amen.